Maman malaise bandaka ye avant 20e anniversaire ya grand frère. Maman quoi nous on a na oki lokola to fêter bien mais à partir là nous maman zaki moi ba obela lelo moi bien te. Elle mo ko mamba ba ni ko kanga mais azomela ba kisi kaka. Dona ndenge to leki na maman okobela okene pas docteur apesi kisi azomela na ndako. Mais comme on a février, moi changement. Et comme il y a paiement. Paiement. On n'est pas docteur, c'est l'examen, on peut se faire kiss. Parce que je suis cher. Alors, mais la kiss, mais changement, kaka. Ils ont contacté. Ils ne sont pas docteur. Docteur, il changement, maman, quand tu as radio, à ça, les kiss, je suis examen, mais ça ne va pas. Pour ça, le problème, il y a pour moi, et comment il est tout fait dans le cœur, et on permet que ce soit paiement à la montée. Donc paiement on a pensé santé donc paiement moko ya paiement boyo comme tazo paiement vraiment na passe na ozokana ba OK paiement on a desanganaki dès que maman est molobi depuis na tongo alali de lelo na 8h 9h akufi kaki bien ki ça qui bien taki à côté radio na maman est mo ebiminea aye azu traitement mais li ba kisi simbité akoma ko sentir ko paiement mande bande ko sala ye batindi susa kota échographie akeya koti susu bimineya aye susu bandi su komia bakiska bande ko pesa ye nde ko sala ke babite kipe basala nzambe babondeli pona ye prière kake to bande pe ko lemba prière te aussi le tazo so traitement zo melaki tozo combiner en kana prière nde ya ko senga susu batindi na libaya akende po akende susu kokota échographie mususu akendaki sente jeudi ya semaine oyo akeitanga ke akoti échographie na libaya balubi foi na ye na estomac na ezaki ya kokangama to kotsa mikanda to balula botozonga bo soutien ezate to bundaka biso moko na effort na biso moko ba veve ya artiste Balelela yo mokonzi lelo bakomalita toli basala yo confiance lelo bazangelo kote yawe na bomoi efandelo kondima na ngai namona te o mutakutana na yo azanga kimia balelela yo mokonzi lelo bakomalita toli basala yo confiance lelo bazangelo kote yawe na bomoi efandelo kondima na ngai jalia wae jalia wae akausi plus joli ya bapasi na ngai apesi ya moto mokile pesaka te jalia balobatanga na bible senga bakopesa yo anga na matesesete sotolanaka ye image bien traitée. Bravo Glody Diasuka, bravo Tracy Melenga Pro, couple parisienne. Tracy Melenga, la main magique. Nyosa simbaka ebongolaka wolo. Lelo elenga komona tope. Ba journaliste baba mola. Maxi Bio Café Yango akone pas demande hémorroïde oh ya diabète soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona o melango
Tandis que comme on est ministre Mobo et affaires étrangères, on est président Mobo à Ghana, donc rien à voir Maxi Bio Café de son mélango. Bon, bah, tu poses à Kayo Moko. Expliquez mon ninga soit un problème la couple. Expliquez maman. T'es logo ils ont mis sa mission la couple et en Tout ok. J'ai traité tous les malades et écoutez qui n'ont pas Maxi Bio Café. Nga vie de loin na Melakango et Bongoyo. Ayuna. Pour yango d'autres traité éjaculation précoce, mari de nuit, femme de nuit, envoûtement familial. Biloko nyonso so meli café kitoko. En tout cas numéro on lancé boluka yemo grand prétérique. Bio café et au salaction nzote lengi. Tomela ka na bino yango. Force mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango bona santé na biso. Ezali. Zambe, Tolobate, Filokobo, Tolobate. Zambe, yo. Otani. Ozolulema. Ya yupe koki kokoma bongo. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Ngai mwese rapi okuma. Olingi osoma pomade naturelle awatoza en ligne. www.awatozaakrem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza et Salamina Banamboka Congolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate. Pour la COVID Sabamole, Mipende Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. La pomade Awatoza, moi c'est un pas commune qui bokon. Na pomade Awatoza. Opesi ya motamo kile pesa kate. Oh jalia wae. Oh jalia wae. Okausi pijoli ya babasi na biso. Opesi ya motamo kile pesa kate. Yawe ozali evandelo ya kondima na ngai mpe nazali mbuma ya bolingo bwa yo na yo nazobima kaka ete nakokenda liboso mpe nakokoma mpo na nkembo na yo car rien n'est impossible à toi. Alléluia. Marie Bochinda Rabasi. Siège de ma foi, c'est toi Dieu. Qui bien qui ça qui bien taqué à côté radio
na mama ye mo ebimi néant aye azwi traitement meli bakisi esimbi te akomaki kosanti siko pema nde bandaki kosala ye batindi esusu akota échographie akeya koti lisusu ebimi néant aye susu abandi su komea bakisi ka babandaki kopesa ye nde eye kosala ke babi te toki mpe basala nzambe babondeli mpo na ye priere kaka tobandaki mpe kolemba priere te osi lota azozwa traitement azomela kisi tozokombina oka na priere nde akosenga susu batindi ye na libaya akende mpo akende susu kokota échographie mosusu akendaki esente jeudi ya semaine oyo akei ntango ake akoti échographie na libaya balobi foi na ye na estomac na ye ezalaki ya kokangama ntango ekangamaki nde provokaki mwa mai mo na se nde babaki keye bato bakoko traite maladi wana ezalaki na mama emo especialiste nango baza na mama emo nde akendaki mama emo lobi vendredi balobi babande nanu na perfusion ya kinine nde babandaki na perfusion ya kinine esilaki kutu te na ntongo mpe susu bamekaki kobanda su kozongela nde mpe makaka ebandaki kaka korepete esilaki te na nde mama ayaki kokufa lelo na 10h. obi azalaki na mama emo kwa basalaki ebe examen nyonso résultat nde yaki komona apartir bon ezalaki problème ya poumon na ye ekomaki étouffe na cœur na ye yango epermetaki lisusu apema malamu te donc pema wana mpenza esantaki to pema moko ya pema oboyoka moto azopema vraiment na mpasi na ozoka na baoke pema wana nde esanganaki nde akendeki mama ye molobi depuis na ntongo alali nde lelo na 8h 9h akufi nga azali présidente na ye association ye aza vice na ngai oyo naza na ye akote mwasi adudunga fora oyo mwasi papa chef oyo ya théâtre elombe sovowaka Bonjour papa. Bonjour Moleki. Sangama ekoti biso tolingi toyeba papa okoyebisa biso mama otutika biso akufi na ndako akufi na hôpital pesa nanu information na bainyoso baolanda o melenga. Merci mingi na bino bozali kolanda lelo toza ana ndako ya défait pepe kale nga naza leki na ye nde natikala na mama mbula na mbula mais lelo oyo ndenge bino boyi kutu koyoka ke mama atiki biso mama abeli mwa muke kobela mama c'est normal ndenge moto abelaka azobela azomela kisi mabeli muke mama mama malaise ebandaka ye avant 20e anniversaire ya grand frère mami kwa nzoto nanga naoki lokola to fêter pe bien mais à partir là nzoto mama ezalaki mwa ba kobela lelo moi bien te tellement ko mamba ba ni ko kangama mais azomela bakisi kaka dona ndenge to leki na mama akobela okende pa docteur apesi kisi azongi azomela na ndako mais ko koma na ba février wa moi changement ikomi kaka pema pema okende pa docteur c'est l'examen au PC bakisi to somba cher akomela bakisi mais changement kaka ezokota te uzonge so pas docteur il changement te mama kota radio bo asale bakisi so bekza mi anandako mais ça ne va pas semaine lelo toza lelo lundi akini so docteur habite ça no radio oyo et puis oyo langai semaine lelo toza mardi tokene na tike na diba ya sali examen jeudi lobby akina rendez-vous à docteur nde siko amemi cliché wana ke pas docteur nde bakendeki mwasi nanga na grande sœur ne pas kotala ye to kaka mwasi nanga zonga bio docteur ani abi non maman est à l'interné pour moni malade il faut alande lango mwazo ngeza ndakute ndekende kilo bazongi ndakute na tongo pe bako tikeleti abengi pe koko na ye moko na ba 8h30 abengi koko na ye
ah boni te ça va nazanga bien boza la calme na kozonga ici to vente to CP to ya maman za calme bon et comme il y a 10 heures moins to ki suba bipé so ah maman ça ne va pas me changer maman ça ne va pas ndeni 10 minutes les capete na 10 heures maman akufi wana 10 heures ya 10 heures lelo na tongo si maman kota ko hôpital tinde bakanga yo tsika liso ko hôpital ndenga bien kina ne po bazaki na mwasi na ngalobi moi ba kelobi mutazungi na ba 17 habité bakangi maman bon moi to kene erreur pe zakite to bika lobi to ko kende non to ko zo moi na classe ninga se préparer non kaka o maman kuna ça ne va pas to kende to ka su tamuke te boya te maman akufi nini na ba nyonso ba Orlando na elenga Congo parce que tout est kozala na maman dernièrement na anniversaire na 20e anniversaire maman pese moi ba message mo brisaki très important c'est comme si maman ba kipaka yeso souté c'est comme si maman ba regret le kake makasi ya mbali na ye vraiment pour nanga na vandi na ye 20e anniversaire pas maman na mona kai moi changement ponga na vai na ya mikolo 20 to vai na na mona ke moi changement benga bika nzoto zana waka ndenge wana mais à partir à 20 ans ya vie changement ya côté ki maman moi muke bon okoyi baté nzoto ya mutu nzoto tozo le 80 nazo maman boni pour tozo la chambre bon et loko ezate mais c'est oyo ezaka na nzoto tokoyi baté donc maman déjà bananga ba regret muke na 20e anniversaire papa 20e anniversaire maman parce que tout le monde a une cimetière à Gombe moi j'étais là de musicien na mona présence nezaki des symboles yé comme tazalai est-ce que ba musicien misusu à Paris des symboles ba musicien misusu bayaka kota la pe maman na ndako awa to ba benga na téléphone parce que yo zala na maman awa te souvent ba benga ka maman misi ba benga ka maman bon moi makambo ke tozaka nango to faire repère tozaka ne à tout moment faire à tout moment bien maman so pe likambo li maman pe akendeka amoni faire o na yebi moi ko sola maman sola kale pa ba à part ko to le fombone moi na ndako fo moi na ndako dilo azali yaka papite ça comme na poto mele yaka azoya bon lelo mama tiki biso na dire na ba nyonso ba Orlando message nini oki kopesa na ba tout ba Orlando monde ti parce que aweza elenga ko RTN saba site to tala ma monde ti message nini o transmettre na ba nyonso ba Orlando message okana opesa bino lelo oyo bomonika ne tozali esengo papa zalaka nango esengo pe ne bopesaka papa bopesa pe yango mama mon mokimo mezo kabisa bopesa yango pe mama ne bopesaka papa bopesa yango mama nde suite na ka yango wana maki pasi za na motema mingi me yango wana moi numéro de téléphone ba tout so balingi babenga parce que yo mtu za responsable na minicho ba ko zo numéro côté nga numéro na nga comme na nga papa espérant numéro petit frère propre ya Dauphin PPK nga na tika na mama wati lelo 084 plus 243 084 04 07 002. Merci beaucoup. Bonjour à toute la famille qui me suit depuis partout. Tout ça na résidence ya Pepe Kale to tsuko ka sanke mama na biso auti ka biso okolo bana nini yo tout ça puissant ya ko informer batuki mama kofi atiki biso abela nini azumi ko lebele na maladie. En tout cas, ça fait mal il y a reperdre une grande dame comme maman Pauline Dekani. En tout cas, ça lui se passe il y a reperdre maman oya comme ko sangisa basignon so ba veuve na marama musique. En tout cas, ils ont vraiment facilité ya ko ka sangoana ils a qui le vers 10h ba bengi biso ke non maman Dekani a kufi en tout cas ça qui passe dès que na muki na sukoli directement dans une voiture na maman ko pona ba si qu'est-ce qui ne va pas et puis to ka sango vraiment que na famille awa maman za soucier atiki biso en tout cas passe na motema ko se présenter na nous merci beaucoup d'informations de PC biso moko se présenter yo za membre famille to mwana kaka to bon naza membre ya famille na côté ya famille musicale nga naza mwana ya Bwingi KVK kwenda votoka depuis Belgique Anvers bana ni so Anvers na pesi binombote donc toza na problème maman ndeka ya kufi na ye wana juste na prena représenter papa parce que papa a retravaillé puis na maman ndekani ils a qui vraiment passé yango na qui vraiment obligé na ya ouais bah si quelqu'un qui ne va pas
et puis na yo information que maman azaki malade, maman belaki bakenda na hôpital, bakenda na Dibaya. Tant bakenda na Dibaya basali l'examen, ba remarqué malade et puis bazong si information pas ya docteur na maman emo et puis kunande le londe na tango maman yo perdre molimo. Donc ça vraiment pas c'est ça li facile vraiment pour tous dans la famille a famille mobimba pepe kaleza. Donc qui battait un belé ou comment? Bon, tant vraiment belé te mais tous qui na au moins une semaine comme ça, maman azaki déjà malade. Si le temps va qu'il est à l'hôpital et puis le londe na tango, tu as information que maman koufi. En tout cas, celle qui se passe dans la famille, nous sommes en Bimba, en Empire Bakuba, nous sommes bino se présenter pour ils ont vraiment problème comme les bisognes surtout. Talaka maman bazole la boizo ça vraiment pas si famille Bimba Empire Bakuba, nous sommes en bino surtout boya se présenter, bo monana, bo bakisa oyo kozanga, mayele na bino pe osala bien talaka oyo famille Empire Bakuba. En tout cas, c'est choquant, Ouais. Oui, c'est choquant. Elo nini sku okopesa na baitu balantio okosenga bangona nini par rapport ya matanga ya mama otutika biso. Bon en fait on senga na ba fanatique nyo surtout ya Empire Bakuba, ba fanatique nyo surtout ya Pepe Kalé d'abord, ou balinga Pepe Kalé en plus maman pa yaki na ba fanatique na ye ba ope balinga ki maman. En tout cas tu apprendre bino que maman Koufi. Et ça là bien sûr boyo se présenter bon mon nana to fan dato solo là, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour to kunda maman en honneur. Parce que na minute yo to komi ka rafo ozong salo kum panzambe et za circonstance et komi ya kanango donc nzamba bi circonstance yo se koma na bino beaucoup misanga ikaka donc to komi sika nzambe molimo mama ekende na kimia mama kende malamu adie maman Pauline. Merci beaucoup. Yamba petit frère ya Pepe Kalé na kati ayebisi biso ki na 20e anniversaire uta osalema awa mama zaki sou bien te c'est comme si on dirait pas si moko boye kotaki de ana mutema. Bon, en fait, jour où on a appelé Nazalaki na 20e année à Pepe Kalé, tous qui na maman, tu fais une table moko, Nazalaki wana mais herba beta qui nze mon nano, maman telema qui vena binaki, ngamo pe na binaki na e, pour na kina Nazalaki na table moko. Mais na monaki maman Nazalaki na bien, je m'attendais même pas à ça. Nebe écouter que maman boyko comment, nebe ka que maman za bien, plus aura un problème à benganga. Mais après moi tout a bien pété le moti mais à la grande surprise comme ça non que maman qui donc on a mon qui a qui bien dernier jour on a qui na maman ça qui bien parce que na festival on a 20e année on a peine na podium na mon peu artiste nyo surtout Empire JCP bayaki d'ailleurs c'est belé bayaki o nyo surtout ba travailler en Empire bayaki sauf que papa nda yaki te ka feka nda yaki te pour azaki na empêchement on a niveau Belgique avec na moi prendre mon niveau ya administration belge ya on a yaki te mais d'ici là il y a un Pékin mais ça passe par rapport à Makambango peut coûter na Kinte. En tout cas c'est choquant, c'est vraiment mal, ça fait vraiment mal. Merci. Image bien traitée. Bravo Glody Diasuka, bravo Tracy Melenga Pro, couple parisienne. La main magique Nyosa simbaka ebongo na kawolo